Boy malam na haut-parleur télévision, mbote papa, mbote maman, bipa nyo sur bozwami. Tout ça pour moi c'est parce que vous allez avoir pour la émission Nabino face à face. Vous allez en direct, bisika wapi boki ko réagir. Là, vous allez na maman Titi. Après que tout ça Nabino émission pour na bae au barata ki yango, bisika wapi vous allez qui vraiment en pleine scellé, bisika wapi bisipa yama ezali bisika o batope baza ko lelo to bisibino bo kenge bo penser pe pour na bana na bino likambo ya 15 mètres sur 15 mètres pe ezali wana baneko pour na baza na posa ya rotika moi et le place ici quand on a déjà électricité de Jekota ma ezali juste pe meniser lu yo fele. Alors vraiment merci na ba union sur baza ko emboîter papa Torosola awa na likambo itali la tradition kassaïenne boyebi que émission oyo au parleur face à face. Ils allaient émission ici kawa petoye ko la tradition nyonso petoye ko la boko ko na biso le lenge makambo o isale maka pour nani émission oyo lelo bande ko nyonso bakomi ko linga yango ya trop parce que bazali ko comprendre que ici ka église échouée lelo toyebara que bana ya baluba par exemple bazali bana o bazala très bien éduqué mais lelo et comme le contraire pourquoi parce que laisser aller Koti, Likambouya Dieu va faire Koti, Likamuna Mamangomba, balobi que la mission au Bakolo Bazara Kosala que va détruire les coutumes, mais c'est pendant que Bangomoko Bazali Kolo Babongo Bangomo Bazo Balara mariage coutumier, Bangomo Bazo Sala ma coutume en cachette, mais peuple siko yo ba malédiction comme il tomber sur la population et ils ont repéré ça passe. Tous allés en direct, préparez déjà. Crédit nayo, méga nayo, robenga na moment autre fond la appel. Bon on a rabiso bel et bien, tous allez ensemble na maman Titi, mbote na maman. Mais mbote pas mkiti. Est-ce que vous avez bien maman nangai? Naza bien. Naza bien. Vraiment après élément tout ça là qui a nzete spirituel. Oui bimisaka ça na singa ya protection. Bon singa protection oui et puis ça va singa ça balian. Balian on est ko ya milai et puis ça non balian. Et puis ça balian. Balian on a ce que ça na couleur rouge. Natang mbula so ye mbelima ils représentent la couleur rouge. Bon. Ceux qui au lingara bilo bokoko. Ko utiliser on le colle bracelet. Au tissu on retire le colle bracelet et ko protection à liboso. Mis à part babilo ko nyonso balian banini eza na kati na yo protection li boso zara na kati ya moto ko landana bizaleli ko fanda e fande la malamu de protection li boso. Voilà, merci beaucoup. Alors le petroyeba parce que likambolelo mabala topé papa Koufi topé maman Koufi quand est-ce qu'akoki ko bala parce que likambo oyo ezoko CCT ko couler ko faire couler ba encre. En l'occurrence, par exemple, que papa Nabiso Marcelo, liba la malamu nae, vi malamu, la boza ko mona na likambo ba bilili, mais ba question zoye belé topé bande comme sous bazali ko bazali d'accord, mais soupé bazali ko s'attaquer bien que zali choix ya montou, mais to le to reposer vraiment la tradition Nabiso parce que ici ka o remettre Nabiso nyonso kao. Oza la prophète Ozala imam, ozala nani, soko lingyo ba la famille ba reposer au respecter coutume. Ceux qui kuna ezala ba matriarcat, européen s'appelle biloko ya noko. Rolobate ki nga naza prophète, nga naza boye, nga église nga na teyaka ke boko koza bondoki. O bosala yango. Alors, le loto rosola côté ya ba kassayen. Tradition ya ba kassayen, secret ya ba kassayen. Faiblesse au yonengeni le bakassayen le pouvoir au izalaka izali sauter na bakassayen pourquoi bazaro même ko benga bakassayen le kola ke basani ti ba juif et leur bien ki ngana sepela la ngote pourquoi ko comparer batou bakassayen na ba peuple mususu. Alors là tozana maman Titi azali panafricaine, elle va répondre à toutes ces questions et reçoit bel et bien ba réponse awa maman Titi to bani d'abord na likambo izali ko tumba mboka soki mobali akufi. Quand est-ce que moi, si la tradition, topé na bakassayen, akoki ko se remarier, topé mobali, quand est-ce que akoki ko se remarier? Bon, mobali sera koufi. Voilà, tobani na mobali soki akufi. Mobali quand est-ce qu'on se remarier? Mobali sera koufi. Moi, si faut azela 1 an. D'abord, ça au benga lufuila. Il faut ça au benga lufuila. Il faut belle famille na e bongisaye. Biso
lufu la ezalaki eloko te konyokola mwasi lufu ezalaki te ke o mobile akufi banyokola te lufu ezalaki ko redonner vie na veuve na mwasi akufi le mobile sikoyo kaka ne tozolo makambo eza perverti mwasi akomi kobanga lufu la bakonyokola ngana basemeki bakosala boye te ezalaki ke mwasi soki akufi mobile soki akufi mwasi ana kotikala na bana te bana baza bana famille wana bon le système de biso ya bapatriarcat bana baza bana ata na système matriarcat toloba na système patriarcat bana baza bana ya papa wana il faut kobongisa mwasi de façon que aza na makasi ya koprotéger bana mobali wana tiki bon lufu ila ezalaka bon ezalaka ba cérémonie moko ba cérémonie ko ezapesa souvent le bango na écran voilà alors bakase na minute baza kolanda ba papa ba bazalanda ba benga ka koma ka kutu bon tolo baboy lufu ila soki bon processus ne sera mulai toko meka koloba mais na mokuse au moins nde batiaka mwasi bibombo donc cendre na katikati te mwasi soka bomba na kasai mwasi soka bomisi mobali batiaka bibombo donc cendre neti ba tata onda ba pakola biloko pembe wana cendre et purifiaka mabela pembe wana cendre ezaka cendre et purifiaka donc ndenge mwasi ba so ba pakola eloko wana ezali pona molimo kosimbe bembe ezalaka impureté so muta simbe bembe mwasi na ezala pembe na mobali na ye so ba tie bibombo wana donc impureté ya ebembe na kokanga ete wana ya liboso l'air bakundi mobali bakokende na ye na rivière place mai ezokule basokoli ye balatisi ye bilamba ya mundele te na tanga kala bazokokanga ye liputa awa baraze ye mutu akotikala bongo avant bakoraze ye mutu mais il faut abima na mutu ya famille mobali na ye il faut ce qu'on se dit là c'est là maman c'est quand on a nous likambolo qui ta grave parce que na mangomba ba pasteur ba lobe que non ils a bon do qui ça bon chor c'est que yango na ba maman ba kimaka ba ke na bango pas ba pasteur et comment que akufeli ma ke pas pasteur tam moi c'est ce qui a akufeli mobile ce qui a zai ko linga mobile na ye akotika la traumatisé eza masekite bato zo monoka lokola ba blague kindo kinini moi c'est so linga mobile au moni bandanga na zolo makambo bolingo so alinga na yete bon débarras akufi na ye na kena pas passer so ka ko sokola nga so ka sa ndeni asali ne so alinga mobile na ye akoza traumatisé et kozala pasi po abima na mobali mususu et ko boma ye et kozala pasi moi mobile ko kufa moi c'est quand na 30 ans abalité siko il faut il a pas 10 ans 20 ans moi mobile moi âge moi si atika na âge à 30 ans siko ko sa ni bo condamner ka abala mobali mususu te non il faut que ça de façon que et ça n'est pas permission belle famille na iso pesa et que vie iso continuer au koyi ko bala no mobile mususu mais avant il faut ça la après ça la passage wana ya kobimana mobile mususu ya famille ya mobile wana pona esprit pe ya mobile et yo kaso zuwa te po ebimela ka bango ebimela ka basi et ebimela veuve po veuve azaka na makanisite mobile nga ko file mususu azolela le mususu boye mobile na zozonga siko yazo kangama mobile abimeli ou bien esprit na zola taye siko il faut balongola botutu wana faut balongola botutu wana il faut soka bimina mobile mususu ezaka na cérémonial arubane na ndako arubane na basala cérémonial na butu arubana coin na croisée de chemin voilà et là yoka makambo oyo yango wana bande comme ça balobaka jijas DJ ngozoka kosomo alors po sikoyo pona mwasi wana azonga mutu bien sûr c'est pas facile c'est pas plus que ça les gars c'est mon ande été akofanda sikoyo pendant 1 an de ba veuve akala bazo sala aona ta sapatu te akofanda na ndenga bokoko akokanga suki te
pendant 1 an. Veuvage de Nazareth pendant 1 an. Pendant 1 an, de baye ko bazongele lisusu, balati se basokoli, balati se bilamba, allez. À cause de la vie. Et ceux qui alingati dans la famille, la famille soit exigeante. Parce que tu vois que des combats les pas rejoyeux pas récupérer au commis. Et on a ce que comme pour parler il y a milaï. Ce qu'on retire dans la famille, en bref, on désigner mutumoko ou du mufiana na français et l'organisati. Oh il y a cause charge, il y a bana. Tu dois être financièrement. Il y a aussi charge à bana financièrement. Mususu kopiana mususu ezali a charge à bana financièrement na abali pe mosuana. OK. Ba continuer ko bota. Ce moi c'est boyi, ils ba négociation milayi. Moi c'est ko boya, moi c'est ko loba bon ngai pona bana ngaba sika kana liboto na sika kana libota oyo. Mususu bon so ko boyi biso to tika na bana yo kende. OK to sala vie na yo. Mususu a kozala kaka wana un chargé de la famille, vous allez pas s'occuper na bana ndeko na yo ya kufi. Bazo moi c'est à cause bon c'est très difficile moi si bazo les solo bana na famille ana o nous avons bali nous tiawana. De sympathie. Voilà. Alors merci beaucoup. Tout ce qu'on a dossier aussi koyo na sepela ino na banana na ba maman parce que ba maman baza matata trop. Na banana na ba maman parce qu'on a yeso kota ba papa. Parce que nanenge bilili les aroleka baza ko mona skoyo. Supposons que moi si akufi. Quand est-ce que Mobali akotiko s'est remarié ba papa est-ce qu'on peut balanda? Moi si sera akufi. Ndenge katolobaka mibali na basi procédure ezaka démonté. Ouais. Mobali so moi si akufi. Na bakasa ya wana zo mona wana. Moi si na bakundi te mobali ala sa moi si mususu. Ah, maman titi tika. Abibi na moi si mususu. Ah, maman titi. Ah. C'est là nous autres qui l'avons papa pas problème. Et ça m'a comme bomba na bosi on les photos le bango pour dérapage l'équipe makasi. C'est là maman titi. Ah. Donc les gens par exemple au bazako pour écouter bon ceux qui bibili ya batne baluki ba c'est-à-dire au lieu de qu'il na musika na bible bazo ka ba verset ni zo pe qui saboyer tout ça. Donc c'est-à-dire que Mobali pour les cambolais comme les camboatans n'engini moi c'est sur akufi Mobali a humilité c'est que bazaki na moi c'est na depuis kala mais yo c'est biso que bon Mobali za batika ba illusion là Mobali za moi c'est mo ça ba illusion ba catholique ya ba bato ba nini bato bible bato église réveil na ba pasteur pe bazana ba makango bon oyo ka ngote parce que ndale bimara te ebimara te vraiment parce que ndale bimara c'est quoi nani Mobali azana capacité ya po abebate po abebate avant kutu bakuda mwasi mibali musu ba pesa bango déjà mwasi ndenge ba bongisa bango il faut bimana mwasi avant kutu bakunda mwasi. Avant bakunda mwasi Mobali, oui, il faut se déjà mwasi mususu. Oui, à cause de moi c'est il faut bimana mwasi mususu. Oui. Maman titi. C'est-à-dire que peut moi si on a ce qu'il faut ça moi c'est déjà ça là qui n'est déjà fait depuis quand. Ça l'aime moi sa famille, l'aime souka moi ça nzela, ba futi mbongo. Donc il faut faire partir il y a ma cérémonie. Il y a rituel wana. Alors là ça empêche maintenant la femme à yokazoua ou comment? En quelque chose qu'on empêche moi c'est yokazoua. Et ça pour na moi je me oui quoi. Mobali azana makasité ya ko turbandeni ya ko se retenir. Donc il faut ça la likamona pour na libérer moi sina ya kende. Ndena yoka basalaka. Pas libérer moi sina ya kende. Tradition eza matata ba tradition bande ba papa bo benga bana na bino. Ba benga bana te. Te wana nzema ka boyo sa bana te. Po bana moi na soka comme na sagesse te a ko banaliser ngo. Te be bana na bango déjà baza plus de 18 ans parce que lelo le souci à haut-parleur est que la génération na bino ba maman titi la génération échouée. Faut qu'on avoue en gros génération ya ba parents échoués.
Yangwana lelo bomona ba dépravation o ezali ko salema boki omona que mboke ezo qui ça m'a sonné partout parce que la génération a échoué. Les jeunes filles soni ezali sous-souté bana mibali soni ezali sous-souté donc makambo o ezali bosoto kele nde tozaki o banakala lelo ezana ngo susu bongo te komi kutu lokumu alors yangwana au parleur mission tozana ngo il y a vraiment ya kozongisa la culture TV na format de ligne tous allés nango ya ko éduquer ko informer pe ko former que bandeko pe ko divertir donc ya on a tout ça la on peut boy tout ça non côté wana lobi que papa na maman bazala nenge mon côté papa moi sinon na profiter a roki ko joie moi si mon a kokité il faut ba camarade na kutunde ba ko obligé ya sala bongo ba sala on a famille à moi c'était ba camarade bon mais na quoi mo boy oh te gars yanji do ko tout ça la so indé allez papa c'est moi seul parce que maman titi solo bango boye ba maman miso bazotala yo sala bango passe ba couple baza kolanda bi ba sala passe pour na est-ce que yo rondi mapena ke mobali na yo yeba ke arape na babasi miso ba maman miso mi panti tout ça pour nous le bi ke mibali bazaka na moi c'est mon côté est-ce que ceux ils yo moko vraiment et au sala yo non nini po bon baza blessé na minute bon yo rolinga bon si c'est moi là et système hypocrite un système hypocrite c'est vrai. C'est vrai, mobile il est à yaro comme moi si. Oh, aroya na lukuta. Yo zakaka yo moronde moi si nangai. Yo kaka yonde so yindengeni. Bon. Ye moko mutazo na lukuta wana. Sikoyo. Tango akokende kosala nini? Infidélité na yona. C'est que ye moko mutabe bisi. Yango mutazo ndimate. Bato ba musulman ba ko clair. Dans ce balayo, mais biso pas na biso tozaka polygame. Donc ce que c'est qu'il faut le papa photo tout comme clair. Et il faut c'est la vérité. Ceux qui ont la tendance à polygamie, loba que ngai na sala mariage coutumier monogamique. Et ça la mariage coutumier monogamique. Mais est-ce que le na ba famille na biso loba maratin? Et ko loba mandai ni bo bino bozaka neti na kasai na baluba baloba kana mwana tunaka. Soko zotuna note. Bongo. Si on sait le mariage, on sait le mariage coutumier monogamique. Si on sait le mariage coutumier polygamique, mais ceux qui ont le mariage coutumier monogamique, c'est ça le problème. Donc ce mobile le mbanda, on est commis ma bé. Yo signé le mariage coutumier monogamique. Les contrats, effectivement, alors on évolue, c'est-à-dire que on a une mibalité. Papa au balaki na mariage coutumier monogamique ou bien polygamique. Est-ce que na minute ba couple ba balana me ba lobaka ba solo la likambo polygamique te to monogamique mais voilà c'est ça ko yeba ezali wa ndambo oyeba hiteti na vidéo nde bazwelio. Alors tous allez quoi avancer na ba téléspectateurs na biso plus 243 82 161 72 bokoki otinda message en direct de bozota na biso pe bokoki ko benga biso pona makambo o ndenge ezali kolekela na c'est la mingi ba mama alors tokoti na likambo oyo il y a Chibindi et pardon comment on appelle ça c'est Chibindi. Oh, adultère. Ko réexpliquer en biso malam. Adultère ezali moi si na mobali ba balani mobali akekoluka moi si mususu ou bien moi si akekoluka mobali mususu. Ezali condamnable dans ma tradition na biso puisque ezalaka destructeur. Il y a malaria, il y a typhoïde, donc ils sont spirituellement destructeurs. Bon, tu vas dans la mobile ou tu vas dans la masse? Parce que le roi est juste un peu moins nini. Il y a Chibindi, le rôle la TV, la radio. Bon, le temps. Bon, dans le bas qui spirituellement, moi si Azali. Esprit na matrice na utérus na ça bloque. C'est-à-dire que moi si agimana mobali mosusu na volonté donc c'est-à-dire que les erreurs té. Moi si soka bimi
parce que tant que balobi que c'est que moi si tant on sert à l'ikam bon cerveau naie makambo ngala zolo ba est-ce que moi si ça y est bien ayebi na été ba yebité ba pensa moi ba takala ba c'est aucune explication musikate ya ko yebso ka ko sala te za mabe wana yo siko yo mo siko lingi ok sala ba recherche pour yeba ke ba ben les autres wapi ba ko yebso ko sala te za mabe conséquence nango ezabo mais conséquence nango bandana na moi si moko ce qui a quelque profané nous autres ne puisque ndenge tolobi que ça bloque wana ezana canal et divinité nzambe alekaka pour nous repasser moi ce message donc ce qui a quelque profané iteris na esprit na peño ce baby mbalabo donc nous autres na mobimba ya moi c'est baby et baby ce qui a ça baby sinengwana na tolobaka comme impur a comme impur ce que ça me sert libala à sa BBC bon nzambe na ye tolobaka BBC spiritualité na ye a BBC yango les raison na mobali oya ye a BBC pe mobali wana on place ma bezala a BBC pe mobali wana famille kufi bana ba kufa ye mo kufa mobali akoki pe kufa surtout son mobile va ébisser que moi ça boy azo protéger moi sinaye pour na soni pour na aligner moi sinaye ou bien orgueil a kufa et robeta ya kufa voilà alors to kota d'abord le kambo maneko bazo se plaindre mingi balobi sacralité ou ils qui un peu le sacré qui ne pas bakasayen les lois les sous-souter bakasayen ba yebana ki bazaki bato ba valeur bato ya ba principe belé et puis bato banda ko banga même que bakasayen beaucoup ko na bango ya makasi bato wana ils makasi mais les lois on ne sent plus ça et qui wapi mama titi ezali mais ezali lo ba bundisa kiongo na bato belé tolobaka mutu nyonso abundisa kasayen na biloko na ye wana na tradition na ye na bomango e banana ba catholique lelo tozana ba pasteur tozana ba pasteur potika coutume eza mabe coutume eza mabe ka coutume ya baluba wana ya ba kasayen eza mabe coutume ba tumsute ka botika coutume pourquoi parce que bazana mission ya ko détruire ba famille bazana mission ko détruire ba famille kasayen mais la plupart payent à pasteur, bakasayen. Bon, c'est la Congo. Il y a un banner sur le bac non, peuple juif. Juif, hébreu. Sur auquel Jésus kuna, n'a pas la baron bâti loi. Mouton autant en combat Jésus na Israël, basotia na prison. Est-ce qu'il y a encore si? Kuna kotanga komba Jésus te na Israël kotanga komba Jésus te ozoko ta prison mais bande ko lo Dieu d'Israël Dieu d'Israël ba komo lo Isis Ra Elohim bon c'est quoi lo ba Israël okuna bien ni confusion to ça na confusion makasi alors bango ba ça la Congo te tozana Desmond Tutu oya bunda pona Afrique du Sud abundisa apartheid nani pasteur nini awa oya munene oya tia mutu bakata alobaki Occident za babe alobaki Occident zo boma biso un pasteur nini na salam mais pasteur Desmond Tutu oya Sud Afrique alobela makambo contre l'apartheid abundisa apartheid pour sauver le peuple noir. Mais awa, pasteur Nini, oh yazo tia mutuke, ngai nazo na signé, allez, Occident, et tigana le bisoto fan nanan kimia. Nani nazana makasi wa. Donc pasteur ba complice. C'est une complicité. Ce que yozo boma tradition, ozo boma ndeko na yo. Yoso beba kala, oso liambonga mabe. Mais aux autres, ils vont détruire tout ce quoi y en a. Et ça, ils ont complicité. Donc le pays est tombé par terre et malédiction union sur le collab pasteur. Pasteur Ayebi que adultère et abomination. Ayebi
Ce Raza pasteur, la phrase à Jésus, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Andi bango sina kendo sala adultère. Totine de la chose na ba beau garçon à kasa yona. Ba kende kuna moi ça pasteur abimana bango. Oui. Pas encore le ozolo bazo sala bino boye, bazo bin sabino, bazo sala makama be, bazo détruire ma famille. Hein? Bazo détruire. Voilà. Il est passé à Bimara, oui, il y a un problème. Moi, si je suis Bimara, mais il y a un sang. Pour Jésus le baki, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Hein? Ah. Sur la ligne, à Salata, Tindata, message na anonymat. Tout Tindele, jeune Kassayen Wana. Voilà. Alors, comment oui, toujours un peu sur toujours dans la profondeur. Le sacré, wana toujours le belengo et puis le but que bâtiment soit bondi ça. Mais pourquoi Église catholique nan na secte tchebanchani. Hein? Oya ya yo yangai. Moi c'est nangai. Hein? Ba kotisi ba luba na biloko wana. Til le lo bazo kufa na zo biso til le lo ba kufaka tchebanchani bomaka bato boma bato belé. Hein? C'est quoi? Alors, Balou Baba Outina à Égypte. Hein? Selon l'histoire, dans la recherche sur hôtel, c'est que ils ont été chassés aussi. Parce que un petit groupe balaki minoritaire, très intelligent, très beau, bah tout le monde a secret belé. Moi, Égypte continue ils n'ont pas été chassés. Immigration, il y a des Égyptiens, Bantou. Tout en amont, tout wana, ne ba Bantou. Tout est à être. Ankh est à divinité. Amont est à Dieu. Tout en amont. Donc Batouana il y a Bantou wana. Babanda immigration kalabazo kita. Bango bazaki batubo bazaki beaucoup la prophétie, bazaki batuba prophétie ma kasi wana. So ba isi bango ke bo kende place boy. Pona ko zelo boy ba ko kende. Donc ba kitaki. Première vague et qui en Afrique du Sud. Deuxième vague et qui dit côté en Afrique du Sud. Troisième vague et côté Afrique centrale. On a dit que le 15e siècle. Sur aucun Égypte, na Nubie. Déjà balba Eyowa. Oui, na bangoza Eyowa. Na yebso ko likambo sombela. Donc kuna okotala kaka baluba na Égypte na Nubie. Bilongi kaka ya baluba na baluba. Otali bo debi mais on a évité. On dirait bouton boy. Sauf que bon besoin anglais. Sauf que ça le français ou le baté, ça congolais ayo bomba na koto. Baluba na baluba. Bilongi na bango wan. Ozomona, ngako tsoki ka encore bango, ata ozala nzela. Ah, how are you? Are you Nubian? Ngabite, naza Nubian te. So va tout yo, oza Nubian te, naza Nubian te. Hein? Ozo na lo kala lingala. Ozo utawapi? Na lobi te, ngana za congolais. Congolais ba bango te, ba camerounais, mais ba congolais penza ba bango kuna te. Donc ngaka kuna na zaki Nubian. Moi c'est na bango ba Nubi wana. Alors, au lobby que tout ça, mais Batubasa ko bundisa bango et Batuba bundisa ki yango et loko nini o isala que basala nini mabe nini o basala ka que babenga na bango en Égypte babenga na bango te je ne suis pas là-bas nazolo baboye au lobby que batunyon so babundisa ki sacralité wana le sacré ya bakasa ya qu'est-ce qui a fait en sorte parce que aujourd'hui même on voit un peu moi, Babitumbe Belé, moi, Maramboumo Belé, les Kassaïens ont subi beaucoup de choses. Pourquoi ils sont toujours visés? Pourquoi ils sont toujours dans les visères? Basala Nini Yamabe qui sont dans les visères. Kofia Yembaki a lobby, Mabanga, Nanzeto Zobi Misabanguma. Sozane Lorote, Baolande Londeni, Baokipe Outute. Hein? Qui pareil, la lumière. Lumière et Bakassaïen, on est balandaka. Il y a un débat là, si ils ont pu se faire, quand il faut détruire un babomango. Il y a un moment puisque ça est le Nzambe. Si il y a des moyens de détruire, de faire baisser cette vibration là,
na kokote la siko ba famille surtout moi si surtout basi et ça avait ça là un peu zouet moi c'est Kasai aza fidèle moi c'est Kasai aza kitoko moi c'est Kasai basala ka boy abota ka bana belé il faut ça la mutuzoa c'est normal c'est tout à fait naturel ngana ile msuda okela ka bango na comprendre abota ka bana belé ça peut capacité eza bénédiction eza bénédiction hein eza bénédiction siko ceux qui ngana za voisin to bandaki ndenge moko mais yo ko bina bana 10 ngana za kana 5 ou bien 3 faut non que le soit et puis so mona teki basaka na mbongo ya koleka le musuli pesa le logo te mais talaba na matama talaba na santé biso za bongo mais ce que le logo va changer changer na Kasai crise kotaki mais ça va bondir ça matin midi soir il faut griser quota. Aujourd'hui la plupart bazo se retrouver comme bawewa bon siko t'as la capacité Kasai nzana ce qui wewa za ite bisika tozo fandana to ngato fandate parce que il aide au développement ngako na linga ministre du développement a congratulé Batouane, hein? A félicité Bango. Puis c'est aider le développement. Babisi motara ko longwa Victor Atib Bankana. Kasayen lui n'a pas besoin de connaître une langue. Parce que quoi arabe. Asa a besoin de connaître monoronaote. Ye zoya ayebi ke ngana za moto fonalia. Yo za moto ye foalia. Azo lo katia nzela okosomba tôt ou tard. On a besoin de hein mais la capacité wana il y a possession il y a place à Zofanda à millier ça à s'imposer paix à créer paix entre activité naie et abandi musala neti basela bango ba wewa sur ça nini wewa yango ngana zala nzala makase sana nzoto afanda po ngana zakasa non abandi musala voilà alors bazana makasi moko capacité il y a développement il ne s'est pas donné à tout le monde alors bakasi baby bazara batu mo mingi balinga tradition na bango balinga culture ataza pasteur ozomona ngane na zaboy ata moto ata pauvreté na ko komata moto moko te na mwana nga mobali jamais maman na mwana ngana ko matati jamais. Oh maman kota na kati mo ya za libanda soki kana ebisi Kasai wana ngabi olingi dangana yo na biso so misatu tokufa bien maman ndeni ngabi oaza monata oyebi ke ko salamate akofanda nyemoko akoloba lisusu te maman mataka siyo moko tokete donc normalement kuna na tradition kassaïenne moi mon belle ça kolinga ce qu'on komata moto nae atonzo ta biso simba non mais non na Kinshasa mambezo salima is grave mais maman beso sala kango menga na ko sala ngota o soki moto ezate yo mwana mobali otambola makolo ngana mati moto na kei akotika nga pete ngana tambola makolo ya matala moto akosala ngota c'est impossible ba mwana ngana boti akosala ngota et puis ayebi ke akomata moto na ngate akotika la ngana kei moi na soki ya bali moi ya mobali boko fande sika moko te to la proximité na moi na mobali soka sa koli il faut que éviter il faut que éviter ngai na sokoli bilamba na tina singa na bisi moi na ngai bon asa yebi ngai na bisi bango en français je vais sortir si je rentre pas vite tu appelles la voisine qui vient enlever mes habits là, qui fasse rentrer dans la maison. Yes, quoi, Tikali. Voisine, sa voisine, elle comprendre. Tout en français. Maman a dit, si tu veux m'aider à enlever les habits, voisine, elle a dit, tu connais le bébé, bilan, hein? Enfin, titi. Arrête, Luka. Moi, la masse, moi, je suis la quartier. Abi, viens ici, viens m'aider. Fille, wana lila, wana nda yako la bilamba, wana. Arrête, côté, on anda. Donc moi la mobile ya ko simba simba pour la nini oyebi
Moluba a une civilisation yakala. Donc la civilisation s'est entassée. Ils ont accumulé beaucoup de savoir. C'est ça le problème avec les Balouba. Ils ont accumulé beaucoup de savoir. Surtout, ADN. Je crois que Moluba y a ADN et ADN. Ce qui, mon bali na moi c'est bafandi. Désir, attirance physique ezali et puis ça solo. Solo wana mutu normal a yokangote. Mais nyamako yokango. Expérience moi les gars na potokuna ba professeur ba outil Afrique na ba singe na bango ba so expliquer ndenge nini na Afrique ça. Siko chimpanzé mo bazoya azo bantelaka émotion. Ah bakangi. Deuxième fois. Soyez pas moi la boss moko. Bakangi. Professeur mususu savant mususu. Siko yo nani troisième fois bakangi siko pesa bien. Siko journaliste a tenu professeur mususu. Ndenge nini chimpanzé azotika batu nyonso akeka pa mama oyo. Mindele bango bazala bango cool. Abi non, la dame est en chaleur. Donc place moi ça n'a un désir, peut-être un désir mutu mo place. Mais nyamayoki bato yoki angote. Siko biso ça battement très spirituel. Belle-mère na beau-fils. Pas fan de place moko. Mon fils a désir ko ya. Moi c'est quoi? Siko biloko wana nini wana émanation wana. Ils ont besoin de spiritualité quelque part. Ils ont besoin. Il faut. Alors, et puis pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on refondera un peu? Alors, le tout le monde n'a pas. Et puis, moi, si Azana Mobile, il ne faut plus la pousser à la place. Et ça, instinctif, kuna bokilo. Là, on pousse en sauter. Bah, jeune aïe, oui, un moment. Bah, Coco, regarde maman comment elle est. Ici, Otiki ok. Hein? Asa camarade na hote? Asa camarade na hote? Boke bo fana na bar, bo bandi ko mela. Ngai na fana boke na bar. E bandana ndeni. E bandeni, ba tatanyo so ba tambola na ko pona mo hotel ko fana ba na fana kana boke na nga. Ah non, c'est quoi? Au combien? Hein? On va faire boke na ndeni. Alors, Likambo, parce que tout sur Bakaya Bandeko, comment on fait ma pango et belé. Par exemple, moi, na kuta na papa na yaoutina, aouti ko se baigner. Moi, na kuta ni na papa na ebongo. Moi si ya mobali. Moi si, qu'est-ce qu'il faut à ça là? Faut qu'il. Bazara na douche moko. Bazara na douche moko. Si pour ça, bazara na douche moko. Ah, ne babilo ko ne baby sarabatu bakasi. Baby sarabatu bakasi. Moi babilo ko douche moko. Papa zokota, bana bazokota, mwana kotika serviette hygiénique na ye, papa koti. Bah, ils ont même ça n'est papa wana. Né. Ils ont même ça papa. Ils ont quitté sa vibration. Il faut poser dans la toilette mi-balé. Hein? Il faut poser dans la toilette mi-balé. Il y a bana, na ya ba parents. Oui. Ngana kola kana système wana toilette mi-balé. Il y a biso kuna ezalaki. Oui. Ezalaki na bongo. Là il y a ba parents. D'accord, oui. Alors on va prendre la réaction à Bandekopé. Allô? Oui, allô? Mboti obeni biso. Oui, allô? Oui, la commune ya Kagema. Kombo nani maman? Allô, bonjour. Oui. Bonjour maman, kombo nani? Nalobi boye. Bana oyo. Bana oyo yo. Par exemple, maman kwei, mais bana ba moni bolumbu ya maman. Et comme ça année. D'accord. Donc, maman, question. Supposons maman couille et banana rôle quoi, la maman n'est pas couille pour le rota bamoni, maman. Qu'est-ce qui peut se passer? Il faut pas kende na famille à maman, babong sabango. La famille à maman. Il faut pas bon sabango. Il faut bon sabango.
po ekokende ta mosika ta neti soki mama akufi moto akosimba eza te bana basimbi nzoto wana il faut bafuta il faut babongisa bango des malédiction il faut babongisa bango yo omona bolumba mama etikali na image na il faut babongisa yo osala yango na côté asala yango na côté est-ce que accident ezaka nko yo otomona na nzela likolo beti na nini ebukani eza accident accident nyonso ezalaka nko te siko tokotika yo bongo teke obeti libaku likolo wana il faut totia prothèse tobongisa yango il faut babongisa mpe bana wana il faut bakende babongisa bango mais koko soka moni eza problème te koko yana te nga neti nga koko na nga koko na ngai akosokola nga koko na nga akosimba bilamba na nga koko na nga tokolata na ye bilamba akoyiba liputa na nga oyo koyiba te akoza liputa na nga lati voilà mais mwana na nga mwasi te allô oui papa bengi biso pe kombo nani nga fedani na bengi na commune ya Ngalema oui papa nazosepela na mama par rapport na makambo azoloba mais j'espère que makambo azoloba par rapport ya mboka mais qu'est-ce qui fait que bazoloba ke baluba baza ba juif mais comportement ya mibali kofinga même bana basi na ba télévision na tozoyeba susu te ke eza penza ba juif penza oyo ya solo wana ouais donc comportement ya ba jeune kasayan lelo bawewa ndenge bazotambula donc respect eza te kofinga ezala na ba TikTok na ba réseaux sociaux tozomona baluba ndenge bazofinga est-ce que ça vraiment c'est normal? Vraiment. Merci beaucoup papa depuis Ngalema. Alors question papa lobi que lelo je vais tout dans les réseaux sociaux parmi bato bazar au film des AP jeunesse kasayen au pezaliwana. Kofinga. Bato mona mona moi si kasayen azo finga sans Sony tout ça lobi qu'est-ce qui se passe au juste? Mais biloko wana pas perversion sona et parce que il n'y a plus la force traditionnelle des associés. Qui va gérer tout ça là? Alors, il va finir comme il veut, mais tout ça là qui a nani émission, tout ça là qui n'a eu, il y a maman Zoko Finga, il y a que des os que tu as mouton à un air. Tout le monde qui a rose. Hein? Tout le monde qui a. Et ça m'a bé, à quoi Finga, n'y en a été, azo bébé sa morale, y a battu. Ouais. Elle n'a pas les droits. Hein? Elle n'a pas les droits. Elle n'a pas les droits. Hein? Et puis elle continue. Elle continue. C'est quoi? Hein? Donc c'est la honte Yambo Cannabiso. Et ça c'est Yambo Cannabiso. Batika qui est, bah ça est tout pouvoir. Hein? Pouvoir attendre au en moto. Il faut au pouvoir. Voilà, alors on continue. Tout allez en direct plus 243 82 161 72. Roki va me soucier bazotika ma message, mais vous comme comboté, tout ça c'est vraiment compliqué. Alors, maman, tu sais comprendre et si quand on a l'objet que côté il y a boti. Supposons que moi na amoni papa naie na maman mususu na balabala. Anzela. Moi na asalani akolanda. Yo moni sori beaucoup de face à face. Bonjour papa, aussi clipsé. Maman papa est allé so ko betela maman solo betela maman solo wana eza eloko so choqué yo. Ko betela maman solo na mona papa na maman moboy esili esuki wana. Mais ça te yo que nous contrôler via papa que yo papa wana nani nini non on est taliété et tellement naté parce que moi na soka bandi ko landa nana tindi kasi yemoko na moni papa bandi ko po makambo to mona ngo mingi mais voilà les abuzo bana maman yaka to kende d'ailleurs kutu mobile atazana basi ebele netina ate terrain moko munene ate ndako moi si ataza moi cette bosso jamais kolongwa et pas na yako dotala mobile ne ndako moi simsusu moi ça ta mitano jamais kolongwa na ndako na dotala moi c'est misatu na ndako na yeyo na ko mobile na ngakuna OK té ba ezala raté mobile ezaka na
discipline na mutu na ye jamais osalama te okopusa na kutu kuna te d'ailleurs tu bandako ngo etala na te etala na te d'accord voilà tokomi na suka émission na biso vraiment merci belé vraiment na ba téléspectateurs nous sur botala rabiso mingi le temps que n'attend quelques messages côté nani likambo lobaki ya Boulogi Boulogi a basi à Pembe oui rapidement les Kamba basi à Pembe et ezaka discriminatoire ezaka pour nous discriminer batouana moi c'est Kasai d'abord abala kana 12 ans natanga kala ça ko bana 12 ans tilelo moi na 12 ans moi ko suba moi na mbeto kende tiba 15 ans mais yaba balé na 12 ans o suba na mbeto te ça mon mukete ako suba na mbeto. Voilà. On va prendre encore un autre intervenant. Comme ça, Toyoka Bandekoto. Allô? Oui, papa, ben biso api kombonan. Oui, allô, bonjour papa. Bonjour papa. Papa, journaliste, on a vu un Kidio pour la Bandundu. Oui, depuis Bandundu. Voilà, Mbote na Bandekonyo sur Bandundu. Mbote papa, na pète maman Mbote na kata plateau wana. Oui. Alors, nanga pas kamwa muke, maman uto loba. Na ebike baluba avec votre respect. Oui. Na boko na bangone bazako bala bazako tosa. Je crois makamo elira ba makamo akala à partir de 85 ou qui tire ba 60 ba 50 ba 40. Mais à l'élobo 88 c'est l'élobo. Respect ça sur la baluba. Ata tangi diplômé au doctorat sur une respect ça sur ba violence à limite à partir na ça et ton qui so que va parquer au moins ba mandoa ka ça ba confiner ba limite à parcellaire. Ah le pas 5 mètres na et comme 6 mètres. Alors maman oui donc on sait côté ana pour nous changer image en boka. Hein? Tout ça campagne ma casse photo yo kana ndenge mukilezo tambula. Pour ande to za chiko kimia. Na moi c'est de utko ba ndeko ba wewa. Oui. Basa transformer wewa wana pona crise ya musala mboka ezate. Tokimi kosa bilanga tokimi kosa makemba tokimi mission tokumi kosa moi no mozo ko peut-être au moins 10 fois par jour mais de là sur par mois de là sur les 15 de là sur les 20 na quand chose maman mo tangi pe au monde papa ne ba beaucoup biso na kata la para na biso bon merci bonne journée quand même. Merci beaucoup papa. Papa Lobi, que Lobi actuellement sur le parquet, te retrouver mingi il va conflit et puis bande comme sous na mama pangu azaki na 5 mètres qui mais à lingi à l'écart et comme on a 6 mètres bon est-ce que n'habité est-ce que batuka ba kasende ba sala makambo na juste soto de nini pour cela papa Lobi que moi ba kasende mais sous rabiko banda 88 ça zomona ba kasende na ya chef coutumier oyo ngana yebisa ki oke na ko respecter atambala moko te alobi nini soka atekeli muluba concession batu nyonso yo kotekela na kati ya concession baza bakasaya pour nini bango na bango bakoloba muloko mboka bakoyokana oui mais là il commet tribalisme et alors aussi azolo belango na bando ngam na lobité la plupart des bâtiments se ressemblent à la concession là, baza kassaye 80% baza bakassaye. Baza batu munoromo ba yokana, bandeko, ba mwanet, ba yokana. Basa la kana encore. Voilà. Alors, on va prendre après yokao bakassaye balinga na raté. Mais muto a tie bango en conflit et ça chef coutumier. Oui, allô? Oui, papa, nani no baboye. Oui, maman. Pourquoi basi ya baluba balingaka kobala mibali ya baluba te? Ok. Babangaka nini? Et puis deuxième question na eza boye. Oui. Est-ce que eza vraiment possible bana ya mobali na yo bamanke au respect na baluba? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Maman tuni question. Maman tuni deux questions. Question na ya liboso lobi pona nini basi ya baluba. Oti koloba basi ya baluba bazaka makasi babota rabane belé tout ça
Mais l'élo constat est que moi si à mon louba alingara bazolinga la plupart bazako lingate babala baluba. On a première questionnaire. Légèreté. Légèreté, bah colisi ba on a consistance on a été donc ce que bazo mona que vie net to comme ba Android légèreté na cause na légère na sa na ndenge ba tous ba salaka na ke do landa bikila tradition eza ba règle eza bikila oyo mutazo nzambe apesi na mutu pour à vivre bien. Tradition eza bikila te ke mutu akufa ou bien ça ndene nga ko tunazo mona ngo problème te soka lingi so disi ba lingi te bakende ka pa bato na bango no ba lingi wana o bango ba lingi wana bakende ngana za mwana moko ya famille kaka langage wana les baluba sont autoritaires sont comme ça agero bala mungala ok kuna no tantine ngabo biloko na bilwana agero bala mungala na kosi akosi eke azana mwasi tazana nyatika mwasi wana bana 4 babala na Bruxelles les babala na Bruxelles mungala fi yango pe mal chance abotité bazongi donc obscénité mungala zo lobana munoko na ye mama la fiona lobi libala na tayi mwana nanga lingi ngamo na bomi yango bon bazana retenu te obscénité sur obscénité donc maman lobi jamais langage facile obscénité c'est même pas un langage facile c'est des obscénités qui sortaient donc aux autres d'écrire ndemo na mwana na mwasi na mwasi na ye na mbetu devant maman wana maman lobi jamais abandi olela akoti na ndako bili bale kufi esidi ibale kufaka mais parce qu'à un moment on savait que les Kassaïens bandako balana entre bango na bango entre bango Kassaïen okobala ndeko nota bango na sens ya Kassaïen mais ce qui ngana bali ko mune singaboy na ko bala mungala te aya okotsa mwasi na mwasi ususu ta chambre nanga et pas la bonne ça kilata donc likambo ba mélange pe ya ba bikolo o pe bomi pe bokoko makasi ya ba bikolo belé bango eza et pas la bonne basala kango et pas la biso sala maraté siko to yo kana ndeni. Donc pour que pouvoir ezala bien c'est qu'il fallait que mon Congo bala mon Congo mungala bala mungo te parce que par rapport déjà ba bikolo omoni na tunaka mukenjo ber le cycle du serpent po bango basala batanga ba yeba origine ya ba bantu na lobi origine ya ba bantu to ti l'Égypte biso ça ba bantu siko na tuni me pona nini bikila siko yo ekeseni alobi po bango balemba ki batiki bikila o tozo ba baluba biso tozo salango biso tozo salango le to uti Égypte bikolo nyonso biso tozo salango mais ba chercher belé ba à la base c'était matriarcat des alaka likamba matriarcat te likamba ya base ya famille biso tozo landa bikila wana bikila neza likamba matriarcat ou patriarcat te biso tozo landa bikila ya efandeli ndeni bokilo ko fana na bokilo moi ça ko kendo zombali musuti ngana lingi papa ata matriarcat na lingi ko yoka mutu yo benga nde mobali ko benga basite basi ba komi na légèreté azolo bango pona ba mona ye avec na TikTok azolo ba siko ndako benga lo basu moi c'était benga mobali aya lo ke oui moi je suis d'accord je suis matriarcal na lingi moi sana ke na mobali musuti ata noko nai aya ko lo ba. Pour témoigner, il faut tous un témoignage concret. Voilà, alors deuxième question de rapidement, à l'objet que est-ce que Bana Mobali, na Kassaïen, Abakokiko manquait moi si, c'est-à-dire que moi si mon sous il y a papa na bango respect. Jamais. Bazo bien na maman, bon banquer respect ndeni. Bon manquer respect ndeni. À part chef coutumier, ceux qui a Koufi là moi na zo hérité biloko papa na donc azo hérité na basio sauf maman na donc ceux qui chef coutumier na Kassaï ya Kofi ba maman na ye so bazalaki basi ya papa na ye azo hérité ba komi basi na ye akopona soka lingi azu okuna mais en général basala kamote bon maman na ye mo sauf maman na ye akosimba été
Oui. Ce n'est pas puisque au moni mutumoko azakana désordre na vie na ye au généraliser que bakasa ñu so basanda ngona te. Voilà, merci beaucoup. Allô. Allô. Alors, papa, il est parti. Il est parti. Voilà, comme ça, je vais un message dans l'audio. Ça sera compliqué. Alors, voilà. On va prendre encore une autre personne. Allô? Allô? Oui, bonjour papa. Bonjour papa. Vous venez ici à Pikombonan? Oui papa Nangalema. Ah papa. Motuna na yo. Bande kuna biso baluba. Motuna eza boye bande kuna biso baluba. Alors abala mwana mwasi ya muluba. Obala muluba. Alors akoti na ndako simanango totala boye ndeko na yaye azobenga ye noko. Oui. Soki nga na ke musala na musala garde ale ya longwe na salon ake kolala na chambre na mwasi na ngai. Raporo wana bapesi nga na bana. Zela papa na ngai. C'est normal. Zela. Olobiki obala muluba, c'est ça? Sikoyo, mwasi na yo lokola za muluba ebisio ke ndekone aye. Oui. C'est ça. Sikoyo ndende kona ye bongo pa na yo. Olobi soki oki olala na musala na garde, ya la na salon makome kokota tina chambre mwasi na yo. C'est ça? Oui, rapport na zuna bana. Est-ce que c'est normal? Est-ce que na famille na yo, na famille yango benga la famille moi surtout na soka zande kona solo? Na benga te ye moko mama lobi ke noko na biso. D'accord. Yami balé. Oui, rapidement papa. Na famille moko baza baluba mol papa wana azalaki na basi mi balé. Oui. Bon, si malango papa wana malade yo kozwaye akufi. Oui. Après basi wana mibale moko ba yo kozwaye lisusu epande kuna ye muluba o baba na kovana ndako moko. Oui. Vous comprenez? Oui, na comprendre. Est-ce que liwa ya papa wana utaki wapi? Atanke ye azoloba ke toza ya na le. Siko yaya azaki na basi mibale yaya tangu akufi leki ale. Azui mwasi moko akimi na ye akena kovana na yolo. Voilà. Merci beaucoup papa. Maman si papa PC 2 cas d'abord cas liboso za ye moko pas donc par exemple vraiment pas pour na papa alors bien bala moi sineza muluba alors moi sinae nandaku ala ki se bazana bana na moi sinae mutoye alobi ke on noko na ye mais bana ba ko funda parce que papa sala ka musala ki ndakola la na garde na butu alobi bana ba fundi ba bi papa to so mona ka noko ango so yo jour ba jour zo la na ko te ya kota na chambre kuna na chambre na bino kuna et pas ya mama kindaka kolala kuna bon na tuni papa soki aza abenga kina famille abikete ye mwasi ye moko confirmer que noko na biso soki ke naka bon qu'est-ce qui peut se passer? C'est ça cas adultère. Déjà moi ça confirme que ça n'aurait pas le biga contre la chambre. Mais il faut toute la famille ceux qui noko na ça véritable noko na famille. Non, mon kilo ça makambo. Non, ça c'est kasi et le ba sur na bazolinga yango na. Donc azo yu mama oboye, azo mobile mususu na ndako wana. C'est tout. C'est tout. Hein? Bazo ekolo mususu ayebi ke chiba we kozalate. Chiba kozalate e ko beta e kaka. E ko frapper e kaka. Oh. Eza tendeni. Pose ekolo mususu. Si ko yeze ekolo mususu mais ya yebi ezaneti yo docteur yebi ke eloko ebomaka. Hein? Opesa on mutu nanko po eboma po ye aza innocent. Non. Et ko beta e kaka, e ko frapper.
Vraiment, merci. Alors, deuxième cas, papa a dit que, bon, qui est dans tout soleil déjà, les bandeli, les Kambuke, papa, Moulou, Badaï, la Bassimi, Balé, à Koufi, les Komoro, Azumwa Simoko. Alors, par la famille, comme on met tout, c'est que ayebin de liwan de konae ya no kan kulula déjà moi ndekona ko moi si mo d'une façon anarchique ba ko so na famille ba ko sala ba ko tenir réunion de famille ba ko ta le pour et le contre moi ça ko ba ke oui bon ngala lingi ou bien na lingité ou bien ou bien boité et ba ko à cause moi si moko ce qui ba yokani bongo na famille ki azo moi si moko azo moi si moko. D'accord. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Contacte maman Titi rapidement. Contacte Sali 085. Est-ce que c'est 085? Je suis un peu. 085 70 10 403. Voilà. Alors merci beaucoup, merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné qui biso. Alors bandeko ozobenga na minute au moins to yambe ozalate. À moins qu'ils aient là-bas message. Merci na ingénieur Ngelesi, merci na maman Esther. Alors on va lire quelques messages. Je vais au Toponi. C'est Mehdi depuis Lingwala. Comment cette maman boycotte les mariages biétechniques? Je comprends pas. Biétique. Mixte. Donc mariage mixte. Voilà. Alors là, de comme Soussou, rapidement pour nous ça. Bonjour au parleur. Ngandeko Claude depuis commune Yangalier Manasepeli na émission ya maman. Vraiment, tout continuer comme ça, qui monte ou nabiso. Merci. Merci beaucoup. Vous savez bien et bien que la mission des haut-parleurs, ils allaient bien et bien en parce que vous allez la seule chaîne où ils ont sa culture nabiso dans les fonds, tout ça vraiment au quota, bicolo na bicolo les gras awa pour nous ça vraiment alors merci na maman Titi, merci na bino sur Bolanda Kibiso, Bolanda Biso na rediffusion à 22h pour l'émission Oyo et puis oui que programme n'est toujours na 20h tu allez en direct émission na bino à l'eau-parleur, puis vous allez toujours on est belé pour l'actualité. Quand moi je vous dis bye bye, tout est na YouTube quota, na YouTube est haut-parleur TV, vous s'abonner massivement. On se voit au prochain numéro. En vente 15 mètres sur 15 mètres. On a des cognos sur Oyo Bengaki, Singaki, Tunaki, to Salibino, Bouti comme on a n'engini tout temps pour la même maman, papa, hôtel Salolengini, les ali très beau. Il y a l'engin la moins si canabino. Tu dis que Ebandata na moukier déjà, tout ça biscuit avec l'engin. Alors bandeko belé babengaki haut-parleur na musala tozali kosala lelo kopesa batu ba valeur ya mabele valeur ya mboka na bango mboka oyo biso monde to reconstruire yango. Alors soki to chaîne maboko te soki to bandi pour na lobité champagne il y a $100 ezali déjà 10 sacs à ciment bandeko ngai 10 sacs à ciment to wana bomi ekekeka na mokolo moko mais awa okoki kotelemisa pe loko na ope awa lobi bana na ope basepeli pe bato nyonso pe basepeli. Alors papa mokendi ya bengi bino nyonso bandeko nyonso bifa nyonso zwami yo ndenge ozotala émission oyo ozotala la même partie oyo ya sport kolala te interpellé yo solo na madame solo na bana 15 mètres 15 sur 15 boya bozwa awa et vous allez vraiment malamu mingi. Autre le bakité, tout le